dire makambo eza makambo moko très dangereux na yebisaka bino. Donc bazo sala mutu azo déranger bango c'est Madame Belleville. Azo déranger bango na nini? Azo déranger bango d'abord azo koma ba film koleka bango. Biso mtotinda bino te bosa ba théâtre mo bezo te ya batute, ba théâtre ma finga. Ba théâtre bo soto. Ba théâtre ki tsaka lingomba. Muta sundoli Bianca zate ke famille bota ba communicateur bo sundoli Bianca to sundolele to pesa ebino. Sur le plan artistique, bosé le côté devant Madame Belleville. Ata ba biso bolo ba biso bokoma okoma ka ba filmer soki mako mi balé misatu. Nako koma ba scénario ba jaro bino bokoma na bon réfléchir, bon pousser ma canisse no musique na ba film bo sala ba théâtre zangat mutuna makolo ba théâtre ya bo soto bozo finga kabat yango zo mona mabezo komela rabino lelo soki sila tala likamo akutani nango. Il y a droit d'auteur esengi. Bino kanisa ezani. Ezali bazo bundisa Madame Belleville. Ba comédien. Si yo mutu oyo balingi ba benda yo na ba groupe obo sala wana. Bobo bundisa Belinda Kandi. Boye ba yango bobe bisa carrière na bino. Bon, on a 10 ans de bosso na binoté. Bon, on a 4 ans de bosso na binoté à succès. Parce que nenga bozana mutu na mutu ayana nenga na ye ayana étoile na ye. Na carrière yasi la nenga banda théâtre tilelo to nenga Belleville à l'accès YouTube. Azaki na maîtrise. To azaki na mayele ya koyeba teke nzembo mutu ayembelinga ngai moko artiste comédien sila na déclarango ser na biso tete abimi abeti tolo atangi bato basali ke ba libéré mais soki ezalaki mama top bakangaki ye mwana mobo azoki na likamu o mama top aza to mwana moko azoki na likamu ser na biso le yanda yaza soki ba remercier ki Belleville a remercier Belleville modèle o ba remercier producteur ya mafinga olo asilisa courte ba l'accès YouTube boso bo kabola ye na ye pona ba intérêt ya mabumu na bino na bana na bino mais résultat nango yango lelo pasi oyo yazo yoka bino boyoka ngote bino bo sepela bo sala de mission ba revenir so kotala ba chaîne na bino na kombo na ye bo kaboli na batu nyonso bo kaboli na Belleville bo kaboli na Dinana bo kaboli na Ersin Pechanga bo kaboli même na tata na ye Elombe pourquoi président Elombe azane papa oyo mwana ta subeli yo okobwaka ye. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés de Haute Bascule Télévision. C'est votre chaîne YouTube. Vraiment, bokene na ko s'abonner, bokene na ko aimer, ko partager ma vidéo. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour la fidélité. Ma fidélité na bino na chaîne Oyo Haute Bascule Télévision. Tozali kosa la bino ka musala moto akokaka na nyoso tute ba erreur ezali mo ba kwa kezali on est ensemble et beaucoup na ba PV na biso wana to nini to ba kisali susu. Merci beaucoup na bino tout au besoin na biso na Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup na l'initiateur, le visionnaire
Papa Tigre qui est actuellement à Texas, na États-Unis, bambote no ebele na libota na mobimba, nzambe a continuer kopakola mafuta parce que initiative ya boye ezali malamu vraiment. Et bureau HB ezali wana pour la production d'événements na bino, ba soirée ya ndenge na ndenge, ba événement lokola ba collation, fête d'anniversaire, mariage, tous les mariages vraiment, en tout cas conférence, pour nous couvrir sur le plan image Tozawana. Merci beaucoup na Darling Love CPI na bango, malgré batu bazo souffrir, bazo lukayo, ba souffrir kaka, ba continuer à souffrir pour choisir. Voilà, merci beaucoup na maman Wabotanga, maman Kapinga Ololo, Ote Mamba Oscar personnel. Et merci beaucoup na baleki na nyonso famille Mbaya Mobimba, Gloire Mbaya, Clarisse Plasma, Pitbull, Zakle, Bogar Rabiso famille, et puis Darling Love, donc famille Mbaya Mobimba, Bambote Nabiso Ebele Gimbaya, donc Bambote Nabiso, Bambote Nabino Ebele. Merci beaucoup na Maman Madongo Mamote Maefio Tingoma, en tout cas. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na Lino Soba Motema ya Matina, merci beaucoup na Maman Célestine Mabilo, Bibish Kande ya BBC, Mama ni Mama na Popular, merci beaucoup na Serre Nangazota Langa depuis Belgique, la personne Bambote Belé, Marie Balingi Bakumbo Pina, Bamsu Bazarabamba Héros dans l'homme. Voilà, Hot Basket, Tozalakawana Pona, Kosa Labino toujours Moussala. Nenge tozakana toujours pour accompagner artiste Nabino Madame Belvi Kandi Poutine de l'écriture et Lelo famille Bota d'abord na opé ça va félicitations pour na libala ya ndeko na biso Talinga Lapa Oyo et à honorer presse d'abord à honorer la famille Bota à honorer presse et à honorer surtout les familles Bota. Et Sali Kito connaît Lengi, félicitations mon frère. Donc merci beaucoup Nayo parce que honoré Bisso. Voilà, famille Bota, je crois bien filmer où sur Kota, filmer la Bisso et où sur Kota. Il y a des cela, je crois bien à 3 heures du temps, filmer la Bisso et Kota, 7e épisode et 1 heure du temps plutôt. Là, 3 heures en haut, tu vois. 1 heure du temps, il y a de cela, 1 heure du temps, film na biso to kota famille bota to consommer film na biso. Biso boyebi bien ba lobela biso na mabeme ba kuta ngo na biso te. Ba fanatique ya Madame Belvi bazakana pona ko consommer film. Bazakana pona ko tombola artiste to consommer film na biso. 7e épisode ekoti lelo, en tout cas plaisir. Ya kozana mama oyo azosala musala na ye malgré bandeko ba osala musala tokoboya musala na bango te mais Madame Belvi Kandi Poutine de l'écriture azawana toujours pona osala biso musala pona ko lesa ba fanatique na ebilei oyo vraiment elamba mi malamu parce que mama soka tie biloko na mesa acheli bana esenga kaka bana balia po bana bazana nzala ya kolia bilei. Alors famille Bota mama asalamba ki de biloko oyo acheli biso na mesa o alambaka lambaka to zalawana ka pona kolia bilei na biso et famille Bota biso to zabaka ba distraction te. Lelo soko moni même makambo ekomi ke ya kokuta na banzela ya kobundisa mutu. C'est à cause que bazomona ke famille Bota nzamba azopakola biso mafuta. Nzambe azosala nini? Azotombola toujours Madame Belvi. Nde yango momoni ekomi na makambo ya kokale batu. Même si makambo wana bazolo bango ba vérité ezate lokuta na lokuta. Mais soki tozomona ntina niveau makambo ekomi boy parce que oyebi likambo esami même na batu. Bazotuna ngo ah oka makambo na bino YouTube. Mute komi boye, makireta nga mutu boye. Soki eza kindoki te, soki eza mauvaise foi te, parce que kindoki eza kako pumbo te.
Mutema mabe, mutema likundu, eza kindoki. Yako tangisa muninga no makila. Alors, tout ça, c'est à cause de quoi? Eza nini? Eza à cause de nini? Eza à cause ya bazomona na Madame Belvika ate ke azana ba fanatique o balingiye azapena bandeko na ye ba biso te ko ko accompagner ye. Pourquoi ka ye ba olinga ye? Parce que mutia mabena no ezali yake bazolinga Madame Belvi. Lelo Madame Belvi alingami makasi na kati ya communauté na biso. Même na diaspora, même na République démocratique du Congo, alingami makasi. Po ayebi musala na ye. Lelo aza victime po na musala ne ayebi. Yango bomona tout makambo ekomo leka. Bako masimbela tu ba machette. Po bazokisaka batu. Donc basali ba manigance. Ba réunion salamaka na balemba nga na ebisaka bino. Po tout wana babundisa Madame Belvi. Basali union sacrée. Basali pena union sacrée na bango ne bazawa na basangani makasi. Mais bazon Lucas ko Madame Belvi na mabengo ba ko kozwa ete. Bazo ko kozwa ete. Yango moni biso famille bota eloko ezaka ya motuya. To pesa charge na bango pa nzambe. Omoni nyoso tu ba osala lelo oyo. Na ba o bazo beta tolo lelo. Ngai kutu na yoki. Moko na banga solo bake. Tokola kisae azana eloko te. Oya kabaka. Bino ba okebeta tolo na kokaba. Kokaba o bokabeli bana bitikete. Kokaba o bokabeli ba bola ya lemsuna ba homme de vieillard bokaboli te. Boye ko futela mutu mbongo mutu atangisi mutu makila. Nde wana nde bobenga kokaba. Wana ndeza kokaba. Bokabela banai na mboko oyo. Do bosali ba manigas tabino, bobimisi Belvi kandi, bobimisi ye mutu mabena ba tous les sortes. Les lorsque bomo ba eloko e déranger bino parce que yo lobi yango. Yo olobi yango yo miyebi. Ke azaka na eloko te, bino bokasi kwa kokaba na kabakana, akaba azaka na nini? Belvi azolia mbongo a salite te. Belvi azolia mbongo oyo ya suyer na ye. Asangisa ngona mbongo mabe te. E ba comédie bolia ba mbongo mabe makasi. Bo sangisa mbongo. Eza ba vie na bino. Mais boko ya na village assis je savais. Bolia ba mbongo ya moyeke. Bolia ba mbongo a salite. Bo sangisa ngokule msuna ba miette bo bino na ba théâtre bo zo ba miette. Madame Belinda kandi lelo mutu azolia mbongo ya théâtre, aolia mbongo ya maboke. Sa sangisa wana misala moko ya mabe. Ale ba mbongo na bino wana ifo sala ka ba biloko ya bongo. Ba mbongo na bino ifo futela kaka batu, o bazokisi batu. Ba mbongo bongo bunga soit ekunda bibembe. Soit ebimisa mutu mo bazokisi mutu na prison. Soit epesa bato bimisa bitumba et envoûter bato ba mbongo na bino ba mbongo ba bongo. Alors mutema mabe na bino boluki Belvi na ndenge nyonso. Famille bota bino soki bozomona makambo oyo bozomona makambo ba aventure. Makambo oyo eza makambo moko très dangereux na ebisaka bino. Donc, bazo sala, mutu azo déranger bango, c'est Madame Belvi. Azo déranger bango na nini? Azo déranger bango, d'abord, azo koma ba film, koleka bango. Biso mtote nda bino te bosa ba théâtre, mo bezo te ya batute, ba théâtre ya mafinga, ba théâtre ya bosoto, ba théâtre ki tsaka lingomba. Sur le plan artistique, bosé le côté devant Madame Belvi. Ata ba biso bolo bana biso bokoma okoma ka ba filmer soki moko mi balé misatu nako koma ba scénario ba genre bino bokoma na bo réfléchir ta
bo pousser makanisi na musika te na ba film bo sala ba théâtre zanga mutuna makolo ba théâtre ya bo soto bozo finga kabatu ale boya koloba yo ya kobeka tolo lo bake azalaka na eloko te e famille bota nayebi ke bokendaka bomema makate nani oyo famille bota nani oyo akolinga ke asundola Bianca muta sundoli Bianca zate muta sundoli Bianca zate ke famille bota ba communicateur bo sundoli Bianca to sundolele to pesa ebino parce que mwana na yagola lo biango ke ba sundoli Bianca ba sundoli par rapport à quoi yo lo kwa ba sundola kayo olingo zongi sa match dire ke ba sundoli Bianca ha yagola kita dike ba sundoli Bianca na parquet to ba sundoli Bianca na selemba au place makambo eutaki nana yebiso yango to bino d'abord boyaka na diffamation contre madame Belleville boyaka na diffamation contre biso donc ndenge osali video na lobi ke balaka na bango na eloko te ba sundoli Bianca na ba fanatique inconsciente o balanda rabino bandimela rabino ba fana kwitso bandimela bino makambolo bana ba TV et comme ça nga alors tout ça eza nini ezali bazo bundisa madame Belleville ba comédien si yo mutu oyo balingi babenda yo na ba groupe obo sala wana po bundisa Belinda Kandi boye bayango bobebisa ba carrière na bino boana 10 ans liboso na bino te boata na ba 4 ans liboso na bino te ya succès parce que ndenge bozana mutu na mutu aya na ndenge na ye aya na étoile na ye comment bino bolingi bokokanisa étoile na bino na ya Belleville soki otali nanu tolongo na étoile yango nzambe apesaka mutu tokena na sur le plan ki bomoto boye Belleville nga kola eza ndenge bino bokola te Belleville nga tanga eza ndenge bino botanga te peut-être bino pe bolekela ke na kotanga peut-être ya lekela bino na kotanga mais pourquoi lelo mutema mabe boye boza mitema mabe alors ba comédien oyo ngana yebi liste oboza bazo benga bino moko na moko bino nyoso bosa la bloc union sacrée ba M23 ya théâtre bino bolingi culture à Congo ekufa et Bianca Zanga azane kaka mutu basali bongo kaka po babeta tolo lelo ke Tolongi Belleville. Et vous, tout le monde même na ba page na bino. Bozo komango Tolongi Belleville. Bazoki si mutu. Batu baso le kana émission ba finga mutu na bazoki si. Mama ya bana responsable bazoki si bino bobeta tolo bazoki si azui. Fallait loboko ane kata na ye. Yango zomona mabezo komela rabino lelo soki sila tala likamo akutani nango ya droit d'auteur esengi ye bino kanisa ezani na carrière ya sila ndenge banda théâtre ti lelo to ndenge Belleville alakisa YouTube azaki na maîtrise to azaki na mayele ya koyeba teke nzembo mutu ayembelinga ngai moko artiste comédien sila na déclarango ayeba kité alors peut-être bateau bozana na sila bomi benga boza mayele boza ba intellectuel mais est-ce que mutu akoyebisa sila likambo wana azalaki
Ntoyebi sa sila likamana zalaki. Nyo soto wana eza po ya nini? Po bozo bundisa muto ba bundisa kate. Moi, na kozala pena eza avi nanga. Si la soka zo continue, kotika ba senzi na ye, na batu na ye. Bayaka ko difamaka belle vie. Bayaka ko loba makambo alukuta mutu ka belle vie na ebite. Akomi komi partager en 3 parties, soit aza na civil yatadi to aza wap aza na mutu kanezo circuler wana. Bino tango yo essaie de pas la matin on ke mutu ka belve ba no circuler. Lelo ser na biso tete abimi abeti tolo atangi bato basali ke ba libérer. Mais soki ezalaki mama top bakanga kiye mwana mobo azoki na likamu o mama top aza to mwana mobo azoki na likamu ser na biso le yanda aza soki ba remercier ki belle vie a remercier belle vie modèle o ba remercier producteur ya mafinga producteur ya mafingologie mutu ateka ki bomoto na ye pona biloko mukili producteur ya mafinga ateka kibomoto pene kei pona biloko mukili. Tout est vanité, vanité de vanité. Moi Jerry jamais nateka kibomoto nanga mutu ateka kibomoto na ye pona biloko mukili. Biloko azende to ya na internet ya ba proposition ya te. Bio kasete to na internet kasi tu ngai kutu to dévorer de internet. Mais to loba biso na nzambe na biso. Nzamba ko sala kaka. Ba finga, ba loba zozo, ba benga okapi. Mibala poto ba bengi sabango, ba sa poto ba bengi sabango, biso to za kaka. Fidèle na poste. Ba chola na ndenge nyoso. Mais to boya ko teka kibomoto. Ba comédien belé ba teki kibomoto. Je le dis oh, na ya basi na mibali. Pona biloko mukili. Nana tena bango rigera. Ba deux fois. Ba lele. Nana traite. Nana yango. Atena bino rigera. Mais bino boza ba nani po boya ko juger pe ba misusu wana. Sikoyo tangu ser na biso ayeko a remercier bongo bino bo sepeli bomoni yango normal mais yango moni nzamba zo bundisa bino si la droit d'auteur ekangie kuna ngbenga imminence a été détecté siko ba condamner artiste wana bienvenue succès da PC bambo tebele ah bienvenue succès apese bambote belé. Boko na artiste. Po nega to kendele boko finga e. Mais ole ya kolandela makama malonga, bo landela makama malonga te. Professionnalisme boko manango te. Bo saka makambo ezanga tina ya terre à terre. Ale boya ko beta toloke to ko défier belle vie azaka na lokote yango kabela ka batu nini yango. Belleville akabola muke oyo azwaka ba revenu na ba activité na zanango. Belleville azwaka mbongo moya libanda te ya misala mabe. Ya misala ya soloka. Ayaka ko kabela ngo batu te. Ba mbongo bongo fe futa ka batu ba. Futa la ka bato batangisi batu makila. E futa ka ba amande. E rotika la ka ba mbongo abongo. E sa ba mbongo oyo ko sala ka eloko te. Aleboya ko lobake famille bota ba chroniqueur ba sundoli bino faut célébrer bino na biso to koza nenge moko te bino faut célébrer bino bolingi nde to za la bongo ba nani oyo ba ya na intention yake to tika to lobela ba artiste na biso to finga kate bino mtu ba na intention ko finga même na ba biso ngai Jerry ke nenge na zaboy na finga bi pa bana na nyoso to wana bazalaka wana ba senzi wana
Oh, tu peux ça bango opportunité na vie. Bango tout bayaka na bafinga nga. Ngana sina soki na iya ko répondre bango parce que personnalité baso basokola rango te. Personnalité ze lambate. Na komi na bana nga mikolo, okomona inyar moko boye, mouriki moko boye, apelisi caméra azo finga nga. Soki batienga na papier na biki boto koma, to tanga. Tala mutu le roi Musenzi, le roi Zuma, azo benga frère académique, azo benga Minerval. Muta bongo peut-être fréquentant ta bas de l'école. Azo benga Bordero, azo benga ngo récit. So mbata bongo nde ba finga ba biso na TV. Alors, au lieu de se focaliser dans makambo bien, bozo se focaliser dans makambo ezanga tina, tala nenge sila droit d'auteur ebeti ekuna. Kaka, pourquoi? Bozo kene kana makambo ezanga tina. Belvia zo bunda pona cinéma Congo, Belvia zo bunda pona soki bakotanga ka Belvi. Dimitrov batianga rapé sila. Belvia za na minute au meilleur scénariste Afrique centrale. Sila za wapi. Sila za na bana bawela mibali, sila za na ba voice, ils ont circulé na internet, soi-disant batongi ye batonga ke kaka ya ko fana na banani. Mais mutu so ba otongo pe trop. Mutu pe so ba olobelo pe trop bongo. Faut yemo po mitala. Et comme il sukuna ba voice ezo batongi ye, batonga ka ye, nzambe kutu to otonga ye. Nzambe pe ni nyango pe nzamba tiki biso boye. Tozami ba yeto ba nzamba tiki biso boye ne to otonga nzambe. Et bongo ye batonga te na boya kana ba bozo fe bo sala ke bo se faire victimiser bo lelaka ke sila ndazo nyoko pa sila nyoko manani. Makama malamu bo salise ti. Kale loko esalié oyo. Ce qui si la zagi relation ben a belle vie. Est-ce que droit d'auteur olen ngake beta e? Asili sa courte ba l'accès YouTube. Bozo bo kabola e na e pona ba intérêt ya mabumu na bino na bana na bino. Mais résultat nango yango lelo. Pasi oyo ya zo yoka bino boyoka ngote. Bino bo sepela bo sala ba émission ba revenir zo kota ba chaîne na bino na kombo na ye. Bokabole na batunyo so bokabole na Belvi, bokabole na Dinana, bokabole na Ersil Pechanga. Bokabole même na tata na ye Elombe. Pourquoi président Elombe azane papa o mwana ta subelio orobwa kaete. Lelo carrière ya artiste na bino ezali carrière moko azo sala carrière moko azo bima trop amateur. Mais azawana a autorisa bosali bloc na bino na producteur à ma finga to pesi bino 4 ans liboso to pesi bino 4 ans 5 ans liboso bosangana boya ebele lokola posa na bino ezalaka bofinga dinana zaka na mutu akobundele te famille bote faut retenir eloko oyo bafinga Dinana zaka muto ya ote ko pelisa caméra te ko bundele te. Dinana abundela bango na nzambe na ye. Ba finga Irsil. Na mona ba Pechalof ba yate ba finga si la modèle ba finga Irsil. Alors, ba yes ko na ba yana eloko wana ba finga Belvi. Alors, même ba biso o ba sala ke ba itoto ina Belvi. Même ba biso ba sala ke to sala peme na Belvi te. Aye, loko zo déranger bango lelo yango wana. Enga na émission lobaki lelo. So na lobaki jour wana. Bozana posa to tikela bino Belvi, bino Babakouk. To bozana posa bo gagner na combat to ba ke bo gagner na bino. Après carrière asile ozandeni. Parce que bino po film asile talama. Il faut bo finga batu, bo bimisa ba audio, bo sala ba boye, leti siko, na oki muntu na bino moko asolo bakuna, to ana de filme. Ba fanatique muso asila basala ba ba na moi conscience. Na oki fanatique moi asolo bakuna, to ana de filme vraiment, audio e uti wapi, audio. Donc chaque jour to mona makambu pa ya sila.
Ya on a tout est-ce que si la haute kapena image ya cinéma Congo parce que chaque makamozo bima bana baweli mobali après bana baweli mobali ya Gabi na tete baswani après ya Gabi na tete baswani et comme le sous voice Sherika salabino ni na vie siko biloko nyo sotela za biloko lukuta preuve ne bana basi oyo babolole ya mibalo bana poto mida na ese bakangana mabinemi bayoka na rate pona oki kuna baotonga mida na live a esi tala niveau ba fanatique sila baotonga mida na live baotonga mida na live a esi totala ke lisusu te siko soki esi otala bino na faux compte boza bato a trouble boza bato ya tour de Babel fula mupepe boza bakadia mpemba yango moni boko ka belle vite yango moni boko ka ko supporter Sixa belle vite boko ko supporter étoile la belle vite bo sangani bo sali inyo fese bitoto boko défier belle vie na nini belle vie sa abima bo atanga komba griffe lamba lati belle vie sa abima bo alobi ke ngana za na mbongo bino ndem to sala makambo wana boteka ki bomoto na bino likola biloko mukili eza passe alors lolenge oyo ba remercier batu oyo basali ke mutu oyo mutu azoki na nzela na bango mwana mwasa batu chaque jour eza hôpital chaque jour eza mbongo ebima siko soki ezaki na ngambu ya belle vie ba remercier bongo ba remercier belle vie nzamba lola akotala kana bino tozana bino awa yango famille bota biso toko cédé famille bota toko cédé oui toko ko finga raté soki na lobi ke mida za bolole a bolole eza qualification eza injurité soki na lobi essayer de pas la maza bolole a bolole et voir même nanga muna biso to éviter ko finga to éviter ko finga mage bazo benda biso nango mais to éviter ko finga et famille bota bo cédé te bolanda balangage batu musu te ke Bianca pa fingaka donc azana droit faut bazoki c'est bongo soki Bianca fingaka azana droit bazoki c'est bongo et bongo ba fingaka pa sila pota o Bianca zoki faut bazoka ngo foade po bino bo mesurer bo Bianca pa fingaka est-ce que famille bota toko valider pe makambo oya batu ba bongo non. Je ne pense pas que famille Boto va valider makambo batu ba olo babongo. Oui. Ezape mutema. Pour mes ali, pas ya belle vie, ara batu musu balinga ke na bolingwa solo. Kanda pene mataka mafute matinga mati pena boye, tamba ofinga belle vie. Apesa kanga le côté, oui, c'est bien bon. Tata mukolo boye, oui, c'est bien bon. Mais tangu mutu alingi mutu na ye ezakana semblate. Ezakana semblate. Donc bo cédé te na likam oyo Bianca pa fingaka. Bianca pa finga ya tete trop. C'est archi faux. C'est archi faux. Makamu nyoso tu balobi lobi wana na moni ya nyoso za lukuta. Mamba solo eza wana te. Oh bango mo bakomi ko wanga na mwana bango. Bango mo bakomi wanga na mwana bango. Et puis, tala, mutu asoki si mutu. Batangi kombo, ake kolala pa tendresse. Ake kolala pa tendresse. Sikoyo, na humanisme ya kibomoto. Yagola nengo yaki na émission wana. Est-ce que ko teni ba langage, même si otali si ke garçon wana, obundeli po, yagola na moni okoteli plus. Yana yo ya tete. Mais otali mawa ya Bianca te lobi tokotana na bilongi si la na belle vie bakolekana si na belle vie ekozala boye seko te lobi tokotana na bilongi mwana na yo na mwana ya Bianca bakutana quelque part to yo na Bianca bakutana quelque part bobi ba poto bozozo kisaba tuna mitema
boyebi avenir est compliqué hein? Parce que eloko esameli Bianca ngana kondimango te salamela mutu mo za pas sila ndeko na biso mo famille bota akata mutu pa ya sila bongo na ndimango te ta to bando sabino ke mwana na za mwana mo mabe wone ko boya ngoto mwana na kenda plilwe amanka batu amanka ba artiste comédien Marina là-bas n'importe qui te na théâtre Marie-Jeanne n'importe qui te na théâtre amanka ba me bo pesa mwana na énergie le lo ba wanga na e bo wanga na eta et ça problème te justice et ça musala nango justice et ça la musala nango même justice a c'est loko le kokite ya likolo et ça musala nango a ebite ke nzembo wana ba yembango ba yemena 3 personnes 4 personnes manque ya professionnalisme makambo ko landela ako ko landela te ako pesa ba senzi mobo énergie ko boka ba mabanga ko zala bango ba ange adorable ba salele le côté mais ce que baza na chantage kota bel vide baza ba tumabe baza ba diabulu bakadia pimba eza passe vraiment. Merci beaucoup Nabino Toubolandi biso na Hot Bascule Télévision. Merci beaucoup na babone nyon surtout ya Hot Bascule Télévision. Bon continuez toujours ko aimer, ko partager famille bota on est ensemble avec Dieu. Nzamba obundela biso. Mutu atikali ko négliger Bianca zati. Biso toza ba pauvre tondimi. Producteur ma finga beti tolo ana mbongo. Parce que ekomeli ngai. Monta mbongo tolobaki $1000. Lelo na zio information, ezaki $1400. Merci beaucoup. Mais bokolela. Boko tozawa bokolela. Parce que nzamba lola lobasa la nzambo akufa, to nzambo animbaka. Merci beaucoup. Na bino Toubolandi biso na Hot Bascule Télévision mama dongoma bambote no ebele alino soba motema matina bambote ne belé et puis bambote belé na mama Brigitte Nkoufi bambote ne belé bambote belé na tante nangai nana Mpoi depuis Afrique du Sud na bosanité famille bota na Cape Town na Afrique du Sud ba petite madame Belleville na Cape Town na pesino bambote belé Deborah pesela ngambote belé na ba sœur na biso na Cape Town Deborah petite sœur na ya Kasavu bon face à béni les visionnaires. Merci beaucoup na famille bota nyos boya Kinshasa to consommer la biso ba film na biso ezara ke mayele ya madame Belleville succès à madame Belleville nezo déranger bango. Donc merci beaucoup. Te écouter dans la prochaine occasion. Merci beaucoup na l'initiateur et les visionnaires Papa Tigre Bambote ne belé. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup. Te écouter dans la prochaine occasion. Bye.